Voilà, tout ça c'est yako présenter bino dozini qui a le long Berthe Djonga moto na Zambé journaliste ya mboka oyo na yena commune ya Kitambo. Donc mabelema me commune ya Kitambo place ma solo ya ndule banda. Ibana peka na bototo wana bango lelo, c'est-à-dire Swede de Kitambo. Talakaka ndebo lengi ya Swede wana ndenge zalaka mais lelo tu veux découvrir bango lisusu pour va préparer bombe retardé au kalaming te soke bimi na cirque ego yini samboka na ndinga muketi obo kosi batu na ba générique mais boze la véritable zakoya nazana président Muki pina Pablo Picasso mbote président mbote mais ozolo ba kolemba bondeni bon tous en studio tellement travail auto sali et ça travail moko et bouger Kinshasa Tina Europe partout au monde donc ça travail mo bien fait tout le monde ba 2 heures ba 3 heures na ba voix un peu cassé mais tout travail toujours bon Picasso moto na Nzambe Bertin boni sango ya Swede den Kitambo donc Bana Kin, Bana Brazza, Paris, Bruxelles, États-Unis, vous allez déjà au CP là. La fois passée, dans la émission, na Berthe Djonga kaka. Na ebisaki bino ke non. Et le mot zoya. Donc ça veut dire moment ngo ekoki. Donc ce de Kitambo, ils ont présenté bino siko nouvel album, titre nango Jacques Jacomo point barre. Jacques Jacomon Pouebar, président Jacques Jacomon Pouebar, vous préparez un ndeni. Bon moi benanga bina ba musique oko. Le roi na banango kala naza doyen na makambo yo. Na ninga bina ko le batenga o bande na misala. Jacques Jacomon Pouebar, eza meilleur album, eza donc ezo mona ba beta musique na 1000 ezo ninga. Donc na 1000 ezo ninga, donc yango ezo comme ça yango. Donc 1000 ezo biningana. Donc aucun c'est mon na Congo et bouger la milité des autres ba mimi sous ba buka ba mille ba buka l'église mais biso de bando betara 1000 ya 1000 benako bon mon nango ne 1000 zo ningana botu nanga nini atambu les akoya mais ko beta te po moto na Nzamba zo sa l'émission ah bon bato ba okima mais ko beta te po journaliste mboko yo asimi micro alors lelo ndule tobi Swede bandaka masolo yo kala mais bozonga sima bana na bino baleki na bino bandeko na bino bakenda liboso est-ce que boko rattraper retard wana na musique avance et ko za comme per retard ko za oui tozonga sima bi oui mais la musique ozonga sima zate to ina tamo bon occupation pe musu de ya na vie o tozaki nango mais pour le moment on a s'occuper de la musique. Donc on est là pour la musique. On doit défendre ça comme il faut. Est-ce que même 10 ans, 15 ans, on va s'en sortir? Pour les baliagas. Donc on a dit que Balakin, place Boza, Boza content. Donc au moins il était à 10 ans, 15 ans au Suède. Tu récupères on a 2 minutes. Il y a 2 minutes, on a beaucoup ça la ligne pour récupérer le retard. Kasi ngai kasi na sala ngam na binsa bino boyebi ngati ndenge bozambo zota boyebi wana nani wazo ba nani tant na saki ba Roger Mila biniki ndenguna bobina ite tant na saki okobuma nga pamba aye donc na sala biloko belebele ba makanaki biloko belebele ba nyati mokonga ko ba na sala biloko donc naza présenté partout au monde bayebi que c'est lui le créateur to soto lo ba malem ma bloko tangi wana nini nanu liboso Roger Mila Abini Kindengu na Makanaki. C'est moi qui a créé ça, c'est moi qui a composé ça. Nana Boka. Nama muna boka yango mes petits frères na pas à cousin na juna momba famille na ya elo mo so na Swede pesa na kenon na pile. Ngai bon ça va na autoriser bon moi na pile na ça. Makanaki bon moi ite na pepe kala binaki. Même pepe kala za isoka moninga benga makanaki. Donc à la vient mon son âme repose en paix à c'est puis sanga so de kuta mo ba samba 200 rozwa par signe de reconnaissance il y a cri na ngai. Donc ba biloko ze belé à part Roger Mila et à Makanaki wana nini susu. Et c'est en tout cas on est bon un bon artiste na bana ba retour
Donc omoni bon nasali anyati mokongo koba wana pesa quand zaiko Doudou ndeko nanga tanga yake nanga ya ba recherche bina moyete bina manga bon ça va tu veux quoi on a ni bonga bon bansengo so boye ba te mutasala ngo yeyo même bango mo place ba zaba sala ngondeni na nati mokongo kobo sala ngondeni nini bon ezaba ngai omoni na vie musique o ba force eza musique te musique ezaba œuvre d'esprit donc faut eza katina o net ngai eza katanga eza ko malade ndeke esika ko no koyo beto ko bamba yo koyeba hein kasi ngana bamba makabongo na musique donc net boyoka oyo boyoka basomba bule wana zoya oyo ko cartonner Kinshasa po nazo expliquer bena bo kese nyoso Kinshasa mbulo boyate bo matabo kitabo mona bo glisser donc pour eloko sami oso da sai do eza glissement donc jouer ko bimakaka boyeba ke et alors fanfare qui toi dit so bandika bam bam donc ba mo lever du corps ça donc ne ça non et alors la fanfare fanfare qui toi dit ta ba ça lever du corps la ta beta bam bam donc au même que na corps ba levango na tout le monde peut de laisser donc ne eloko on za ne wa za eloko ezo le telemisa mais na bien na yebi kude bon na ina le bate po o de so nga na sabine lo zakat nanga kala mingi te bo mona bo vivre et lo mabe et puis bonne année au bana ki na zo sabine bo sepela donc ça tout au ça économie le peut comme matin mukolo point barre robima o bano ko ba ke na bar baninga bazo sauter bazo bina ngo yo sanga mbonga bien et ça bien te donc point barre robima na annoncer déjà bo ça économie déjà et konzo libela pour que nous bina point barre pour ça et lo mabe donc na ko kese mona ki ne beta bon te namte rythme ya sika qui mboka wana nyamangwa kuti voilà bako ibombo na poche binado ba otaka ke ozobina swede mais bazo iba bango mbongo kuti ozota obikuta akamatango voilà kolobi ya bakri na yo sala nde tozawa na yebike naza entouré na bato basala biloko ya danger na sodepe bazo kana babimisa biloko ya solo olobi mokonga koba yo moto sala webi ta moto oyo ka boye ba mo ndiro zo kosa bon nga naza artiste biloba bate na artiste ya ba preuve ane ko loba kango te lolobi yango lelo mais ba kinyo so yo kaka oyo binsaki ça c'est moi qui a fait ça ba petit bill ba ba leki ba bandisi ma ba yeko kutanga na sode na sina boke de essence tana sai ba gindengu na wana donc ba makanaki ba biloko ze belé ba nyati mokongo ko ba na sai biloko belé oh bango moko ba leader ba okesa so ba mo ba bia ema c'est lui toujours c'est comme ça mais moni siko tango yo tanga makanaki toleki mokongo ko ba toleki sanga yo sala ngondenge yo sala ki yango so bo dina sa mpo yanga na sa makanaki sala no Roger Mila hein po wana pene edo bimisanga ne yango Roger Mila ya abiniki ndengune Roger Mila ya akatiki ndengune amakanaki Cyril po Cyril wana azaki donc bon donc mutako pesa Roger Mila ba passe exact pour permettre Roger Mila Tchabi donc na ça on a parti à ndengwa voilà Pablo Picasso toyebi ke eloko ezoya Jacques Jacomo point barre. Est-ce que vous assure vraiment que beaucoup renversé pour le lot ba inosibi baza ba fali pour baza ba feregola ba zaiko langalanga ba bongo na bongo bazali bete pona ebisa ndo nafungola lisusu bana kini omoni musique ba master ba peture ba vie na biso na ba betaka e bandi naki kitambo donc musique ebandi na mboka oyo lokola mboka oyo ebandaki na musique batu nyonso betaka na bango wana mais tant tozongaka bayoka kaka biso presque vane na zolo bana yo tosalaki baisankele ba wobokele banini sikoyo tobongoli na linga ta muta olo bato sali tosali no esankele beti mama esankele to leki wobokele to leki eyebani déjà siko toza nani atumoli loketo ya muki solo boko tengama toko balusa bango comprendre papa donc dimension tokei twende
kunangola twende kunango atakayunzala mbila amorose twende kunangola simaodi tutala twende kunangola yaya donc biloko tosali sikoyo oyo soki mopesipesi bamasa to batekaka baefe sikoyo bakoteka lisusu mpo mopesipesi eye tolongoli sikoyo esankele totie bino mopesipesi totala so bakobina te donc ça veut dire yo moko lobaki moto na nzambe omoni émission tosali mbula efale beta me mbula donc ça veut dire toza déjà kosepela banaki botalaka bisengo toza nango ndenge ya mugabi azaka na bisengo wana toza nango mokonzi efelefele azaka na bisengo wana toza nango donc siko tozopesa bino yango doyen tozopesa bino yango bisengo wana voilà siko so mbula ebete déranger biso aba on demande ni biso to solana nkolo hein alors à part wana po ndako bozolo bosala yo lo nini yo salo ikanga pena ivandi pena Swede kitiza potomi kitisa bakomatisa matisa potomi matisa bakokitisa param bam 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 panam utara tala mokili banga nasala nini tala mokili banga kajou tala mokili banga ngambe doye tala yaya donc fois qui à part wana toujours kende na bakri o lobike yo obimisa yango po to bika nouvel album mezo ya toujours zelela wana to comparer bakri toujours lobawa na ba bloko ekobima ndenge nini ekobetela à part wana obimisa soni bon na binisa biloko ebele mais bon nga mpona na 200 conteneurs donc naza na 15 ans sous 200 conteneurs bakri net sikoyo donc mopeshipeshi omoni nzeto batekaka na bapeti na nzela yango nde bokobina mbula donc mbula bokobina mopeshipeshi ya liwa donc fo bosomba album oyo so osomba album aswede oyoka mopeshipeshi obina yango kitoko taka na monoko esalaka bie bongo na loketo esala ndenge est-ce que kilelo ezali bakimi te bakimie bapoli te bapolie babini te babinie allez simba amopeshipeshi bonga amopeshipeshi simba amopeshipeshi eloko wana soko ezi yo mopeshipeshi soko olongolaki mwa mbenda moke tata mwa basusi te kolongwako elongwa te mopeshipeshi wana eza danse mena oyo esimbi kindi mopeshipeshi eloko mabe surtout nga moko nde na ozangola yango mais fo mona danger voilà donc Swede de Kintambo tozozela bango sikoyo na album Jacques Giacomo point barre pona ni Jacques Giacomo point barre ebelaka titre oyo bon Berthe Jonga pona yebisa to changer musique to siko to laxi bango quel niveau to keeli batu batiaka na bango ba titre ba chanson kombo kingani mais titre oyo to honorer un grand prêtre to tie kombo ya mutu c'est pour la première fois na musique ya Congo Salam omoni picha na lola na bino papa le pazola na bino ndenge to saboy papi Lumingo papa lei to lobi boy titre ya chanson ya album oyo to tie kombo ya mutu do to changer marque ya musique so mutu alingi biso mingi to ko bana siko ko cha so to bimisa album to tie titre na ya kombo ya mutu o esalama na ba orchestre moko te yango to pesi to honorer prêtre wana komo na ye Jacques Giacomo point barre donc titre album Jacques Giacomo point barre peut-être l'album sous ce goya papi Lumingo papa lei donc to bando kenika na bango bongo danger voilà merci beaucoup mopeshipeshi à part cri wana ba cri nini bozana ngo suso ekoya oyo biloko anani biloko aliondo oyo biloko anani ko biloko asai yaya kata ba toke donc esuki ya bongo donc omoni Aboubakar Liondo baza ba parler ya mouvement basai wana ba parler ya mouvement quand même on a pensé de bonnes choses pour quand même plutôt ça bon ba plaisir
biloko ya liyondo loketo ya saisel bokomona yango donc na album eza donc eza mpena grave ya grave danger batitre kaka oyo toyebela swede beyabelaki ngani o nini ake abeya boye yoka Bertin omoni mpena barythme wana oyo yebelaka biso bon tellement nous sommes des créateurs on a effacé ça, on a donné ça les petits. Les petits ont interprété surtout dans Gitamba. Tu ticket bango ba beya mwana maman po beya banda bela sida 30 ans à Koufarate, il y a un ticket bango. Nous on a changé la musique. Moi je suis créateur de la musique, des cris, des danses, donc je suis complet. Bomona bombe ko beta eza ni wa eza le ko mabe. Hein? Eza le ko mabe hein? Na bungisi kolio na ngaya wolo. Oh oui, ça 50 carats, un toko, maduma. Nani amolelinga kolio na ngaya wolo. Oh oui, ça 50 kilongo ya o, un toko, maduma. Donc vraiment donc faut pas se ma disque à ce dépôt biloko eza makasi donc omene bebela sur to beta sous bongoté on a changé les lignes bango à droite biso ke na gauche donc beabika na ye non to tika bango be loko ça 30 à kufarate ala mukarate à kufarate abika na ye bango bazwaye ka ye beabela sida wana bena bon wa za ba c'est musique. Ouais, ça c'est passé, c'est demandé. Nous on a évolué, on a changé. On a prendre donc route là formidable. On a prendre route formidable. Donc so meki au glissé. Et la route m'a bien entendu. Très formidable. Pablo Robinho maintenant le bani. Mais là biso yo que non, toke ligne mususu. Bango ba kebwe biso tokebwe. Chanson na embelio titre nango Madumar Toko. Sikoyo okochali sube ya nakati hein ochali sube ya te soto ke somba bule ho somba bule ho somba bule nakolela beta kumaye somba bule oya ya lokise somba bule kata oye banzembo yo sanga ba chagrin donc tona on kanisa ba viona kwese mwana mama e kwese mwana mama e tunelanga sabu muchacha kwese ya londa kwese baoyiba baoyoka sikoyo eza combien de titres na minute vous préparé on a 6 chansons donc 6 titres na 6 titres on a en tout cas bon ça on va moko bien bon tozo la et si là nango système o mzamba mo yo maka ndambo ya ba inosa ba mzaka moko fallait abisika générique o kinga na bisika nini ngambo no abimisa album ni est-ce qu'on a zoboka somba boulé na maduma toko donc deux biloko zoduma donc voilà d'ici fin du mois en tout cas ba ça boza au sepela et lors bozeki somba boulé egbese bo kataloketo yangwana bo bina yango bien bo yamba yango bien Chobinzunga